compte rendu eza plus eza kaka ke makambambo wande to là c'est là où tu le ndewa so le bagi yango te obeta nde c'était eza na bambonga ba mécène musu to monité net mbonga ya uli musheni to monité mbongo kutu ya bina filé kaboma ka jour wana ka ah tika bo janvier maman nanga leke chumbonga ya uli musheni eza wapi yes oui leke chumbonga ya uli musheni eza wapi wato kena na première partie na deuxième partie côté ya ba t-shirt grâce temo ba t-shirt yo ke sombela batu wana ya ba âge nini ta loka ya taille no loko za miyoto loko anga j'avais ba taille S na so biso so ba pesa omoni mutu loka clair polonais ya mabe eza mabe yo nazo benga bango baya awa ba pesa il faut baya to sala bango contre diamant wa biloko bolambi to éviter so bobimisa ki combien to éviter so boluaki biso ya bakudia wa libulu nani na bike famille basalaki mais na yebite so pe bino bo contribuer loko bo salaki yango boye na biso papier na bik kwa mbongo eza ya kotikala ubi soki mbongo wana etikali soki tokomelela yango siko te tobomba yango tina 40 jours ya Angelica to kabola yango biso nyonso nde tomelaki ba sepela na ngoteza ba oba chakite ba o nyoso ba chaki ba mona meke oui Jean-François Zolo ba vérité ngapi na chakibo exact na ke Jean-François Zolo ba vérité mais ça na ba tum sous ne ba sepela été oba chakite le quoi Jean-François Zolo ba komonga chakite ça ba beba ba oba chakite mitali bon mais ba oba chaki félicitations tout ça kana pour ça to iba bikina fait les que chumbonga ya wuli muchina obeta c'était pas yom toke na kechu bato bazaki na organisation nyonso boya opesa biso compte rendu ya bien pour bolinga te toke na bandenge mobo ya ba guerre eke ezoni pour tozana nous kolela Angelica 40 jours Angelica na comité msu boya lisusu oto cha cotisation pour na makambo ya Angelica pour na 40 jours siko msu oye etikala ki wana toko bakisaka muki to vandi susu to partager ndenge za na 40 jours vanda sona bango tina vanda na ko. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Oh, bah, il y a une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés. Nous avons la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous.
Bienvenue sur Sarah Tola TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend R beaucoup de la biso, ça dépend R vidéo. Écoutez merci na abonné na biso pour poser la kawana ya kolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na suka ba Mukendi nyonso. Merci bande ko nyonso. Tozalaki elongo na bango na matanga tozali kolela Madame Angelica watika kibiso voilà lelo ezalaki ezabongo mukolo oyo tozo yamba bongo janvier wata tomeka kosala contre rentre ya matanga. Angelica, comment elekeli, comment ezalaki ba organisation ezalaki ndenge nini parce que janvier watazali mutu oyo alobaka vraiment kitoko. Merci na bino so merci na ingénieur Axel Zali bongo si ma caméra merci na ba confrère na nga na ba concert na nga o tozali na bango kati na sika là je vois les padres Armand Mokonzi tonton Junior Diazo Sarah Bolingo Samigra Amba moi Sinzambe Jemima Ibele bandeko baza vraiment ebele merci na bino so merci na maman Sylvie Bayena motema ya papa Guy Bayena le conservateur de la salle italien merci na papa Guy papa Guy Bayena merci na yo merci lisusu na maître VK Diebo esprit libre autotombe avocat de Barbas ça nga soki batumbolio tokola tatoge merci voilà Montréal ceux que vous avez même langage nanga fungolanga déjà caméra bandeko de janvier wata bonjour ouais bonjour Paulin toujours pembe na biso lelo motema na ngai eza pembe ya kosakana te yebika mosola déjà ba bling bo c'est que motema na eza pembe c'est que motema na yo eza pembe janvier wata bonne santé ouais par la grâce de Dieu nzamba batela toujours santé za kitoko superposé janvier wata mokonzi mwana ba mama bolinganga makasi na sepe na ba mama to o soutenenga moralement physiquement mon privé nebika bolinganga pe makasi mon privé on a zanani mon privé place azana PC Gambote na Paris wana na France wana mon privé wana pina ba maman d'être musique bayebi ba massive mo TV bayebi ba ma Belgique bayebi ba Samigra Amba bayebi ba papa king mona poto ya kala atunanga janvier mon privé wana nabi papa king yepeka mona poto disco yose ya kala apesi bomba moto place ça merci na batutu bo soutenir ngai janvier wata mokonzi mwana ya Karim mokonzi la baronne moni bakombo musu elanda kapole bakombo nga penda na zwa nzambe penda bolingo na sens ni ke na mona penda ke na lakise penda ke na mokonzi na lakise ki penda na totori na ya tembe kota tembe na yaki kota ki mokonzi talaka de bayambenga lokwa roi tozoke si ça na ba dédicace okende no toke malema bayambi janvier lokwa roi vena Jordan Fonseca on se pela ki roi ya matanga omoni lelo na yebiso succès za kelenge so za vedette za star oyebi place osali ki star ngo to mona ngome matala héritier so akina ba matango mo niveau bato balanda ki héritier eza ba wira attaquer ba bengisi msu ba bengena gouvernement ke na msu nani bato balanda bon ka pas star aza na place eza limité même ata Michael Jackson so ka yi matanga place amaro santé ka ke bato balanda ngapi na salela ki on merci na Karine Okonzi la baronne la patrona na mona pende lengi ya star na mona pende lengi ya vedette na mona ke lengi ya succès ngamo pende selenga makasi na bi papa king na ngai mona poto ya kala na bi te papa king na kati ya New York wana mama mina biso c'est yo ndenge bayambaki na matanga lokola mokonzi ba caméra to elaki yo bayambenga lokola pona yo eza malamu mais ozo bateza ki place ya mawa ya place ezanga te za ba fanatique na bato batala ka biso bon ba eko yambanga nganga na ekite ke bino boya ko yambanga te eza ba fanu batala kanga ba fanu balinga kanga yango ndo mona ke ba lakisi volonté na bango ba ye batala janvier star batala janvier mona Karim batala janvier mona Goga batala janvier wera na bango janvier JB na ba janvier Kofi na bango janvier Ferry na bango janvier bina filé na bango et ça la rappelle bien makasi et ça peine lengi janvier bina filé na bango janvier tozali nous na matanga arrivé na yo ezaki déjà plein bato balandaki ebele to moni kutu corps bato basondoli corps bato baye ko tiela yo micro apparemment ebi bato batiela ko micro par rapport ya ba propos na yo bato ebele nga baye ba pourquoi bimisa ba propos bongo na TV ko bimisa ba voice ya bato ko bimisa ba kombo bato na media avant na ba kundama Angelica te balandenga msuko na ba propos te balandenga no bato msu ba yeba ngati batala ngaka na musika bamona ngati ba misusu eza na ba chaîne ebele babinga nga pe msuko ba yambanga mais msusu yebika papa qui faire bazoma contre-temps parce que ba yo mona na matanga po déjà so ba chu micro bo moyo kima ezati yondo mona kenza batala ki public wana batala ba bien plus aza mona Karine Mokonzi la baronne na mito Karine azati ngam na représenter Karine Mokonzi la c'est Armand Mokonzi ya représenter
au monde barama mokonzi wana ba baleka Karine propre au senti biologiquement makambutu nasko naza mwana au Karine a format nazo pena formation bien accélérée to vandi ndako moko to lia ibsanga janvier zalabo zalabo ozo mon afula ngani to mona ba wera ensemble ba fula berité nde to mona ba wera ensemble ba fula ba faire rigola mona ndike faire rigola ndenga zawana aleki exaucité aleki exaucé na succès pour papa n'aime tabimisi est exaucé ba ko monika mona wera baleki sko ezasco Karine a foulanga par rapport à Moussala. Moussala n'a ce qu'on a représenté. Par rapport à Moussala, mais n'a pas famille. Par rapport à la famille. Par rapport à la famille, par rapport à moi. Par rapport à boulot. Il y a boulot dans mon par rapport à la famille. Ok, ça va. C'est-à-dire que l'ambiance est vraiment kitoko. Mais il y a aucun moyen de participer à Mawa, Angélica, la chroniqueur, la chroniqueuse. Ebele oyo toyebi bastar bamona na kiti janvier yo oyo kutu tozali ko bangela ke janvier ko ya matanga te ozala ki présent d'après yo absence ya bandeko na yo wana esali yo ndenge nini bon elo mususu to aba ime nga janvier wata mokonzi mwana ya ba mama monde ba matanga ba pesa moto invitation te matanga eza place moya mawa loka biso to yebana na Angélica ngana ikika juste ko le Angélica ezana batu musupe ba ndeko banga. Est-ce que Java Koya ou bien Zoyati? Bablo Moussé Zapé humiliation, Botara Sko, MC à Kansalo, quoi, Yébani Koleka janvier. Ce qu'on a Suko, Java et Matanga, Bayambi, Koleka Bango. Botara Pé par rapport à personnalité na Bango. Yando Moneke Belé, Bakimaki, Yando Moneke Belé Penza, tout la mousse Yaza, Zaerosaranate. Bamisou déjà, Bamonenga déjà, Kuna Nave Mortuel, Bandimete Kenaoko Ya, Namatanga, Namor. Mais, dans l'accès banca qui n'a pas moins. Il y a ba maman mona Karine mokonzi ko ya nanga nzokomba ngungubumba ba oyo ba yaki morgité to eko kutana ba muzaki sous place mususu mais Java yaki déjà na mona ki ko ya na yo kutaki grâce à télé mina ibité so sala ki ngona nkoso e ba kiti o yeka ko télé mi place grâce à télé makimba mo grâce à il faut to l'accent ba force te toi na YouTube il faut l'accent ba force est-ce que ba yebio ko le janvier ou bien o yebani ko le janvier ou bien Java yebani ko le parce que ba tutunde bazalanke la bande ko zela kaka janvier wata mokonzi mwana ya ba mama bango pe bayaki na ba matanga mais batu penda batie ba penda kati po mutaza au top eza janvier balanda muto aza na top net lobi na filet ana top ko le ba Fabrice batu so ba bi na filet ko ba Rolanda bi na filet ko le ka janvier na musique to na mama batu local héritier lo bana ba top soki lelo ba mon loka héritier a telemi wana tanti na telemi boy ba Rolanda héritier pour Mikole za mi-ange mi-démon ndenge pe skunga salaki na yaki pona la kisabon ke Fox ya Karine ko ya nanga penda grâce te mona ke déjà sinon ya déjà na monito nga monika na ebo ya monesco public ne ba ya bi mona o mela biso makila yi mbala moko akimi na mona su nzange pe mbangu ya munga akimi ngata bona ataka nzange nga ndo mona kama koloni ando circuler ka twaka kwa mutu yemo penda personnellement janvier olati pembe normal pembe no elexa uza motema pembe ya pembe ko peut-être le bagi matanga ya Angélica et yeko boma ba rankine belé na te ba rankine boma te ba rankine ça en tout cas ça semble te to yeko le Angélica ba ope bazaka na ba rankine ati lo bazana ezana ba tusu pe msu ba bomi na ba rankine c'est normal ezana nango tous en hypocrisie mo boité pour mon na ba tusu ba oya ba sa pe be mission ya mabe déjà msu na biso le za lendi ba ni so sa pe be mission yi ba ya monde déjà to ba internet les églises te soko yo tu biso be to tu pour en internet tu tabanga azala kati yango wana voilà janvier photo moi aussi sur les réseaux sociaux là nazo s'excuser na bande onyo ba landaki vidéo wana par rapport ya partout landaki yango na chaîne yo so landaki zaki tozali na kanda en plus pe moi mai PDG que kotaki déjà tant en place yoza omoni moko le wala janvier na boy ce go fingi Karine mokonzi janvier roya ngape na tomoka ki par rapport ya garçon na abanda déjà ko nyata la patronne na ngai malobade ya Sarato la na PCP bambote motema Diego Milito vraiment ba propos binsa na monoko ezaki bien te pour nanga yango na tomboka ki nanga penza vraiment na bunda mais ba yebo mona ki yango mabe ba yebelanga na comportement na te vraiment bolimbisa j'avais ta photo moi ça yo ngai Fifet Mayamba Julien Botalatala na PCB bambote bon tout ça ba ime hein ouais
Fivette ça bomé langa de côté, bomé langa pe moi na terre tout ça ba ndeko comme si tu cours arranger comme peut tu cours arranger te. Les jours on a tola ki na matanga, tu as que le l'angélica. Mais bango des am so ba ki na idée à ma bien vers biso. Pour biso to ka juste na to la angélica histoire annoncée. Mais on a ça moto to ya matanga bat na batu bazana kana bango. OK. Biso to na kana biso. Parce que ngana ko comprendre de l'eau mo boye. Makambo o biso to lo ba avec na joueur français qui est super player Europe na pe sombote. Makambo o biso to lo ba ke soir ka bango. Mais makambo o bango ba lo ba ka soir ka biso te. Siko moni to na YouTube. Na yeb sa bino ke YouTube est église te. Soko moni l'équipe les janvier na maluba oye ba yambi olobi ko le ka janvier bino ton boya ka ko finga Karim boya ka ko finga ba famille Karim boya ka ko finga bande kwa Karim boyo ka muta ko solate ka janvier ngana ya ko répondre bino ngaku na ndo kanselo kama kamna loba na ba fivesi so abangote menzo kade na ko sayote na yo kele bande ko nga basi mawa esala nga pe face na mutema na bana na mwasi na talaka ka to ape na ba famille talaka ndeko ne ya mwasi loka fivesi to lia pe to mela asala nga pe ba player bien ya grave azwela nga pe ba cop mususu ya boulot janvier tala kopango lia boyebo ngape na sa ser boyebo to vanda en famille parce que loko na boya kapo anini ton na longwa pa Karim ye pa benganga conscience mais ce que na vanda pe ce que tonga na ko vanda conscience na ngai yo sala na bité na zonga pa mère na mutafula nga mutasala nga po azala mutapesa nga makam ce que na mona sibitima na mona ba fivette ba ne ba commencer l'émission pour finir quelque part ngape na sécurité na okota place na lelaka bana nga ba futela ba minerva wana papa Kim les États-Unis mona poto ya kala yebi na otala siko boye mère na nga fivette alika osele be émission ba popo ya mabe na otikate attaque sans recul bala moko pendant là la té pour ngala kwa soda Karim moko pour Karim ndenge so avant na kitibu pour répondre fivette ya moi passé pour répondre mour eza moi passé pour répondre l'orage eza moi passé pour répondre bango tunde bana eza moi passé eza na tana bango te tana bango ndeza a otindika te ngamo na otala déjà yekuta yebisangelo te ngamo déjà ngana fandi pena na otala moto aso s'attaquer na mer mbala moko fona ya fona bimisamba mo double pa na beti siko na comprendre siko ba on peut babanga on attaquaki de ouvana de kotani na c'est non to tchit pena na cité so na bito tchit na tipo gani photo na bochi na cité te moni wan to di place matanga to ape na bancien to ape na batu to yoka to yoka ape conseil tango vi na biso mo atali Julien Botala tala penda tala bité nous sommes en famille tu as collé l'angélica normal abi ndenge za na janvier oza ser na op Fivette ça frère nao ou ici les cas c'est les Fivette problème des habités janvier a finga rabiso mabe tala to bande connaît tala pese mo bani tellement ngapé na zaki et c'est lenga passe mena c'est ka finga oui et le mot ça n'a pas si tant le bi bana basi bakoli biloko wana ozo finga ezalaka vraiment bien te to doser na senti que non azongi pe amu ngapé te azalaka ni to te mais ngamo pe déjà na se sentait déjà na okapé na moi passe pe moi ndeko nanga moi si loka Fivette mayamba talaka na pese kombo iboma mundi bato bakoma obenga ekombo wana quelque part yete sala ke passe makasi na vandi ce qu'on attend sur le ratio pe sur inconscient mais na zongi sur le ratio na bi le ratio yo za rappeler conscient et comme ça nga sur place bandi ko loba na yetu bongo ngai to na isa batu nga banga mutu te na loba na ton Fivette ça na finga ko nanko oui c'est o te na bisi yebe tanga bate yo na finga ko vendre conscient pour ali na tala yo ndenge ali yo ki desa batu so ba ko leko na YouTube te mo o perdra yo moko na longo banu bo pozunga oza moto o pe lelo o simba pe YouTube c'est moi na ba ken pe bo mo na ndenge lorachu mais o perdre loko moko bo eza kati na yo pour lorachu to ndo lia tozomela tozotambola azaki fimbo en plus ça maili lorachu bande ko zo libosa ba te bele ko ke ba Dubai wana ba maman brasi beaucoup moment social ba benga kai ba mère na so ba Jeannette Lembe ba zo benga e o tamna ba Francine Sambouis ba zo benga e o zo to la ndenge bana poto ba journal français quand super play ba zo benga e batu ya malonga ba benga to vanda bo code côté zoni o mona ndenge oui azalaki à la page ye moko a perda et loko mobo o eza musala na o eza comme atanga pe na ina il faut côté c'est la ngousu tu esprit biso ko tu ba to tanga na ba ina te mais to côté la esprit ko le kana yibuta tanga na ina yo na benga ke conscient mais ye mo betanga o vanda te j'avais bien to zwaki moto ya kosulula mais bon ka chengai te janvier bunga bité eza un peu mabete mais to ça YouTube les églises te to lo bateke to yokani bat na batu bana bandi na bango biso to na bandi na biso c'est ngabo ye mutra mutana bandi nga bandi na ngeza agiste ga nga na ko finga ba pamba te so na vani na talika ali ekotaki o na FM TV na monika ke Kariba ndo finga ba ke na ozonga directement so na monika ba ozonga
eza na bato musunde baza baseskiza te ya na lobana bonti lelo muko ba vanda conscience na bango sala lokaba Yvette Kalombo ye pena nazongela ke po nini lelo kombo wana o lelo ba komona camarade akangi lelo M Super zo ndako lelo M Super mwana e azo ata miliki ya komela ya bien kitoko za pona kombo akari omoni lelo na groupe wana bato banobaki trop boye kari ndinga zana ndinga mabete po bato ba trop ombongo acheke za muke en plus mbongo kari na che 200 ti ndenge to sisi mutati lekeza te ondinga ba na ochati na ba mutu so acheka $201 ngati 300 siko bato musu bande ko lobana coupe o kari na ko tshela Angelica mbongo te yaya omoni mbongo kari na che aza kumita malamu utna pwani obi ko fula mutu ko pesa mutu kombo na yebiso ke ba yeba emonda nteza lipa na kwanga te na so yebiso za bato ba pesa ba wira na ba jibia na ba voiture ba somela bomba mapango mérito na ba yemba bango lelo Angelica pe a son en place aza ozomona Angelica pa kuma Angelica Madeleine madame c'est Karine Mokonzi ba musicien ba boaka Fabrice Énergie pa boaka yi ba musicien belé ba boaka est-ce que boyoka mabanga wana est-ce que yoka na kanga te batumsu ba yeba na ba Angelica te ba yebeka ke Fana Karine, chroniqueuse, Karine Tafoulaye, boy, matanga na batuti au monde. Héritier à recharge à Karine. Batuti au monde appena que oui, ni boy Angelica. C'est Karine Mokonzi. Karine est loko zaki au foot Angelica et loko sa foot Angelica koye bana bakundi na honneur batu bena ba yo moni ko kunda mutu na honneur ezelenge ya omona nge ba famille ba otanda ke inde ko na biso penda yibana ke to moni Javi Mokonzi to moni Arma Mokonzi to moni Samigra Amba to moni Sarah Bolingo to moni Magali Kongo to moni Junior Diaso ba yena matanga ba moni bana fadre aina matanga ba moni ba Ken Piana ba yena matanga ba moni ba mbuta ba mona na ba TV ba mona na ba TV ba mona meke yana biso ayibanaki Karine eloko oya futi Angelica yango wana omuna mona pele ovandi ombo te yaya omuni yo ndongo yo pesaka biso to pesaka bongo te soki yo yebana na kipede biso to yebana nango te omuni yo mutako kojo plus ezanga pona yebio keba na kokotsa na belilia voilà janvier Karine Mokonzi na bisa ne touchez pas mes ouais petit na yebso ko na mona des choses ba live oba mutapesa ki na Zélande yo nde o même tupena na vanda donc ça pas baninga déjà to chaki moi pe moi nini jila batalata za ki wana moi bobongisi moi pe to chaki moi pe to be na moi pe pété betinga na obeta wanga na banga ka nzambe na respecta abatu voilà ya na ibisi bango ba fana Karine ba chinois bana membre janvier na bino soda na bino ye bolanda photo wana te bonezaka elilingi apamba motema nanga kati nanga c'est ça elo ngabela lo bagina isa bato belinga ya mwana photo wana yana oka essayer d'attrape omoni photo to kanga ka photo la kisaba to yakini matanga normal mais o ako gafele Karine o pas ko gafete Terre ngameli j'avais arrivé na yo et pas les ketu et ça qui vraiment scandale but autre to yebaki teki j'avais robi ma place wana oyokaki bayenjira ndenge na ndenge bima mutu to azali koya kotia yo misapi esalaki ndenge nini bon esalenga bien mpo batia yanga kaya na lakisi mpenzaki wina yaki na succès makasi bato ebele boyaki wana na moi bato ebele batie bango misapi te ton déjà boolakisa nga mosapi bolakisi pone seke toyebani botya bisoka po bango mpe bafingaka biso te ese nga na oya mpona badotya bino mosapi bofingaka kangi bofinga po place na monaki ezalaka so bayeli Sara bayeli yo bayeli nga bayeli nani Diazo au juste nayebi te biso nde tozalaki barenkine place wana tonde bon na comprendre kutu te omoni kutu mutu kutu place tozalaki na mutu akao tomboka makasi ezalaki Arma Mokonzi po ayana yaza sujet ya YouTube ya mafinga ya mutu nyonso mais leki na vanda ya wana tovandaki na ye leki na beti kara avandi alobi pe eloko te to bana basani garanti suka aopekisa kaka c'est les faits bobo na mona ka ba ya pa janvier bon na comprendre que toaki ba star biso nde toaki ba gagnant po biso to kenaka envers bango te bango nde ba ka envers biso biso to yeza ka plus place vandaki ndenge zalaka mise en place pour tout chaki mbom Karina chaki Sara to chaki yango banani ba gemima ba chaki banani ba chaki c'est to kenda komelela bongo na biso oh to chaki nde zara bo siso kunda matanga nde zara bo zo mo emplacement bo solola nde zara ba tout bene ko vanda to kenda to vanda tout si ça to kende yango to kende mais merci félicitations mon amone ki akay pezaki bien merci ndenge bo ya biso mais atanya mabedi business félicitations na bino organisation kitoko makambo te leka epepela comment na grâce ya posana ki pembeni na yo pona kosola na yo grâce oyo obomaka nyonso ba grâce te mwana ba banat ya Karine Mokonzi
déjà mon temps sababi j'en venais à zanabi que ngana plein d'esprit bi que ngazwa formation ayibi ayibi que na penda 4 ngasi nabité bagas toujours na ba formation c'est quoi monique tu ebani makabanda ça na biso ki ngapa ndeko na yo maka yo bomaka ina tekna bomaka te na ngana zone c'est esprit kari na kota biso akoma ko perdre mingi ko sanga na ba lycée bo sanga ba boy ba grandeur na été manga sala ki groupe batu musu ba tongi mabe batu musu ba finga na ba cc yaki bientôt dans zone c'est grâce zone ça penda esprit wana boaka no pe cigarette mon pandi boaka tembo na boaka banki o chep ne esprit o kari na format biso pas monta format biso amela bière te amela banki te amela secret kaka ce qu'on pesa biso ko formation ya quantité na sa quantité ke batu ba ya ko ba monela yo ya na loko to pinda face yango wana yango na ko côté la face to solo la pe dans les bons on a casté mutu nyoso boso la qui vraiment bien marqué na ne bandeli température za ima bandeli to konta ki déjà température et ça là qui bientôt sentir ne kezongi comme batu musu ba osimla banzo to musu ba petisi ba nini ba musu ba tomboka mais kota suka ka nous sommes des Congolais toza ba Rwandais te toza famille kota suka pe to chaki on ka voilà to ka bwana na contre de matanga par rapport matanga ningi leki na ebité au monde on ndengeni bon matanga penzi leki kitoko bakundi Angelica na honneur tokundi Angelica na famille na biso ba chroniqueur tokundi en kitoko mais quand rendre ça plus c'est ça que makamba mbongo c'est ça wande to là c'est là on a ndio wa solo bagi yango te obetande c'était ça na ba mbongo ba mécène musu to monité net mbongo ya uli musheni to monité mbongo kutu ya bina filé kabomeka jour wana ka tu ka boy janvier maman nanga mbonga bina filé $300 et combien na maboka bi ya bina cité te mbonga bina filé et kabomeka jour ya veille c'est quoi bina c'est quoi na matanga ça ya zala kité ta ba pesi mbongo ba pesa mboka ken pia ba mona ke ken pia na za mukulu yeso azwi bongo ba pesa bato ba bande ko simba mais ken pia na vie nango osali pe mabe makasi $300 wana monalité ya on besoin mona pe ke mbonga ya wuli musheni o apesa ki ba lekechu ba kende kuna na ba grâce temo et mona na kité pourquoi ken pia na zui 300 na 300 pesi ba fenek ba Alain BCBG ba kabula azui DC tikali ya longoli 50 et tikali 150 apesi ba Fivette Mayamba apesi ba Mura apesi ba Barezi na bato bazala ki wana ezambo tant bina fila pesi monga peti mbongo mo beteke o te apesi ya ba chroniqueur nyonso po ya artiste alanda ki biso na matanga soki po mo boka bolongo to ngoto sana to kabolongo te 300 to aka combien ata diviser ata $1 so to moni ke $1 luka to zuaka ba Jordan Fonseca ba tindela ka biso ba ya uli musheni ba pesa ka biso ba mambo ngasi boko ba kabila ka biso ba ser Clarks Muyembi ba kabola biso o mona pineke ba mama mina na États-Unis ba kabila biso il fait bo zuwa mbongo wana bo pesa yango et pas ba business ou bo pesa yango grâce mo bo pesa yango tane mabeli basimbango leke chumbonga ya uli musheni za wapi yes oui leke chumbonga ya uli musheni eza wapi wato keno na première partie na deuxième partie côté ya ba t-shirt grâce temo ba t-shirt yo ke sombela batu wana ya ba age nini ka loka ya taille no loko za miyoto loko anga j'avais ba taille S na so biso so ba pesi omoni mutu loka clair polonais mabe wana ba usage unique il fait to les lande ko na biso to la tsaba to ke tozwaka moi polo moko qualité ya bien ya propre msb na ko fa na obo na bi bon ça va loko to zaka na 40 jours to ngati 40 jours kuma na ko bandola to na pe émission na solo émission parce que loko on honorer ka mémoire n'importe ba chroniquer biso to yebana to PCP moi valeur grâce te mo ba polo wana na ebité so somba ke combien bo pesa ki na grâce te mo combien pas so ba polo ti ya modèle wana en plus mbongo na yebi ke bo pesa ki fenek ya ki $100 pour moni ba bacha sali bo moni ni na sali félicitations na fenek to la ki sibino ke biso bana Karine Mokonzi la baronne la patronne to tambola na ki série pour mbongo ba pesi fenek bo moni ko maka fenek asali azar na part ya ba bash ba photo na biso biro kana ni na maboko ya fenek j'avais toi dans malembe est-ce que moi en contribution ça y combien nazo ka déjà to combien na ba 2000 et quelques dollars 2000 et quelques dollars to longo $100 ya fenek Sko mbongo biloko le est-ce que ba pesa biloko wana yo nazo benga bango baya awa ba pesa biloko baya to sala bango contre grandi matin ba biloko bolami to éviter so bobimisa ki combien to éviter so boluaki biso ba kobia kwa libulu nani na bike famille basalaki mais na éviter so pe bino bo contribuer ki loko bo salaki yango boye na biso papier na bik pour mbongo eza ya kotikala ou bien soki mbongo wana etikali soki tokomelela yango sikoyo to bombango tina 40 jours ya Angelica to kabola yango biso nyonso nde tomelaki na boyi te nde tokenda ya koli ezaki bien malgré na mone soso tamone ba kwisi kaka yes oui mais on liaki kaka mais on liaki quand même ba tipesa nga mais to ba teki na mesa wana ba mone ete na itika ki na ete soki na yaki wana pas bon ya pe mabete mais elo na sepele ka tanya mabedi business
Masanga koza le meli ba près combien? Combien de bouteilles? Biso to pesa na biso 200 mais na combien ta 7 à 8. Pour na mela qui on peut na ko na be. C'est que sur na 40 jours to de meli belé. Biso tout te mbo rebele ko le kabatunia sote. Kaseti. Na ko te ba chino ba. Parce que na bito tchaki pe mbongo ko le kabatunia so. Biso bi ba chinois par na biso à part no mbo entre so be flair, j'ai même bien la qui nous déposer. Ozo mon appelé que bana membre ba maman autorité ba chinois. J'ai même bien. OK. Ozo mon yango na so bisa. Ba ela biso biki na fait. To ba le temps ba dépense. O kendaki o ezangaki o toi tisiko notre money compte rendité. Biso to lire na YouTube. Ba ya na kai na biki na fait na YouTube. Bobo ba monter bo ça la double 4 5 personnes t. Pour ça na ba tout bolongo déjà na ba groupe. Il faut bosser la biso compte rendité. C'est compte rendité bosser là on a YouTube. Et na YouTube. Les que tu as ya. Bon bo bosser là on a YouTube te quand même. Déjà toi ton. Même maman bon ko YouTube likolo na yo. Te ko si double te ngam na. Yo mto ko sur YouTube. Te na ba tunya so sepele makasi na nga makasi. O sepele na yo te. Ba ba sepele na on déjà ba o ba chakite. Ba o nyoso ba chaki ba mona meke oui. J'en fais la vérité. Ngapi na chakibo, na chakibo. Ils appellent que j'en fais la vérité. Mais ça na batu sous ne ba sepelete o ba chakite. Le gars j'en fais autant ba komonga chakite ça ba beba. Ba o ba chakite mitali bon. Mais ba o ba chaki. Félicitations. Tout ça kana posa to iba bikina fait. Les que chumbonga ya wuli mchina obeta c'était pas yom toke nango. Merci. Tu éviter yango sozo la kango avion kendango là ou bien ndengini. Aye la biso mbonga ya wuli mchina. Merci. Merci Janvier, pardon. Tout kata. Tout kabona. Réaction ya Junior Diazo, place Bovandaki, Batibele Balobi, c'est une façon ya zali laka. À cause des comportements zalaki on a été à Tomboki en plein live ya dès qu'on a biso ya moi si. D'après yo, ezaki nika. Bon bon comprendre kanda ezape mopaya bango pe babande ko loba mabe moni lo mususu a moto. Ana motema libende to moni kande bango batelema li po ba ya agressenga, po ba ba menacenga po emsu ope na lobana bango eswa. Bino bozo finga mutu aza sur place avant douana. Ke yemtatika finga batu janvier na chaîne. Ah puis muta vandi amona donc c'est bon mais na mitu bo s'excuse na tout s'excuser na compte Junior Diaso yema penda azaki trop monté bon et c'est là penda mabe boyebuna bolimbi ça ba fan to boninga ka Junior Diaso à s'excuser ngamo pe na s'excuser na compte na pour moni biso de zalaka YouTube des églises moni biso ba janvier au moni onde na za na ce que janvier YouTube so na za boy na otala ce que j'arrête na chanis exemple mo bo que moi na kula na ba bonne vie moi na mo pe na za famille mo ya bien ba ma filo na peso mo tete na poto ba Laetitia Mangoke Chacha Kenzo ba Christelle Lova ba Yanadine Bazali ba Isaac Parker ba mère sucre na peso ba mbote to rapé na ba famille na poto ba mazozo na ba peso mbote na ba maman ya makasa bazebele na ba maman trop ba maman tout o moni que Junior Diazo le mabe bolimpisa exactement kanda Janvier na onyo to so linga na yo o na tunyo na tunyo te na ebiti il est ni yoko baki sapoto ko tirer mission na biso bongelo ko na obutaka na obetaka cité ba ila biso biki na fait les kechu bato bazaki na organisation nyonso boyo pesa biso compte randi ya bien pour bolinga tito ke na bandengi no boya ba guerre et que zone pour tozana no ko l'angelica 40 jours Angelica na comité emsu boya lisusu oto cha cotisation pour na makambo ya Angelica pour na 40 jours siko emsu oye tikala ki wana toko bakisaka muki to vandi susu to partager ndenge za asi na 40 jours vanda sona bango tina vanda nanko wana ola za gesta na bino wana to na ngoli nese bona olia ngoti j'avais boire kama banga na pardon maman brasi beaucoup mana bena olia ngoti na suki za mbongo Karim tapesaki za mbongo Karim tapesaki apesaki ngo peza pona ke bolingo ya Angelica en plus matanga Angelica za matanga na biso équipe nationale yona sepelika po mona ke batu to bazala na Karim mokonzi la baron to pesi mbongo koleka batu nyonso to laksino ke matanga neza yaki ya biso j'avais mokonzi mwana ba mama boyela biso mbongo ya wuli mushila merci ba dédicace boyela biso mbongo bien affilé et au sala bien batutu bolingaka janvier wata mokonzi mwana ba mama na pesi ba chinois bana membre ba ma Belgique ba ma CV mo TV na pesi mo privé mbote na pesi Samigra Amba mbote moi Ngambe moi Nzambe na pesi Arma mokonzi mbote na pesi Magali Kongolo mbote na pesi Jordan Fonseca un super play Europe mbote na pesi mère na Francine Sambouitsa mbote na pesi Jeannette Lumbi na kati ya François na mama na Jeda na peso ba mbote place oza Yalfa et foot moi na Yulu na peso ba mbote batutu bolinganga c'est dit que Panda garçon play en Allemagne maître lourd olympique maître Mika Mongo batutu bolingaka janvier watana bino yeyo suja numéro de téléphone pedake nazaya tembe totorina janvier mokonzi na landi bino na veille mortuaire na mona pe bokoka ete na landi bino lisusu pas les ketchu te
na mort beaucoup quitté na est-ce qu'on a ko souk c'est pour na clôturer place nous mec ba vendre pe na vendre na plus de 4 heures de temps et pas les ketchu na village panda na éviter les ketchu mbongo wana msu c'est ya uli machine ozozo wango par rapport à quoi msu loko pesa biso espace to vendre msu kanyon pour na place pour foutre ndako oko ça biso pe sentiment oko c'est la biso pe ndé tout monde a donté loko pesa yo msu loko zuna o louer biso espace malamu mais toi kana pour ça papier na calcul merci na rolia merci na organisation tanyama bedi binez fixation na bino basi peda kitoko mutabe bisike zaika grâce te mo ba polo na grâce au sombi ya miyoto kalo ka bisote ka mutabe na mona fifete la tayana ko tata na muta fifete te polo wana tala ka muta fifete ko cha polo na ko tate batutu bolinga ka janvier wa maman plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 bisous bye. Merci Nabino c'est bolandaki émission vérité j'espère que vous comprenez que tout ce janvier par rapport à matanga par rapport à onyo c'est le bami par rapport à menace na mbutu pour sentir que janvier aza clair na mbutu nyonso. Merci Nabino nyonso bozaki libako ya Rolanda émission. Merci ingénieur Axe bazaki bongo si ma caméra. Merci na présence ya mtutu azalaki awa. Merci na Armand Mokonzi les padres babi mutaliera mbongo akisi réservoir patron. Merci na yo, merci na Samiga Amba Mwasi Nzambe. Merci na Sarah Bolingo, merci na batutu balinga ngai. Mona suka na bino yo numéro de téléphone ezaka wana bobenga ka ba conseil et ça là vraiment bien. Merci na papa Guy Bayena, le conservateur de la salle italienne, motema ya maman Sylvie Bayena, papa Stone Panzu motema ya maman Mami Irane Panzu, maître avocat Kadjebo Esprit Libre. Autotombe avocat de Barbas, restaurant à Moko aux États-Unis. Babi maman Kati Kapesa, babi maman Kati Kapesa, yende makambo. Moulesi yabana États-Unis. Merci na bino botika la malamu. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.